Voilà, chers amis, bonjour na batu nyonso bazuli bakota la biso na moi. Bonsoir na batu nyonso bazuli bakuya ota la biso na pourquoi. Vraiment le kola bo mesano to mesana ngai na bino kokuta na tout le temps na makambo etali musique, mais aujourd'hui na ça vraiment na musique té donc découvrir ensemble avec vous. Na remercier d'abord mon équipe technique derrière caméra. Je suis avec Fofas Diego babi yende mobile babi misapi atalo soka simbi caméra. Oh, donc, merci à mon coordonnateur, ingénieur, Tonton Mwinga, 16 mm. Babi yende maestro, babi yepenazo coaché, pour abimisipe bana ebele. Vous s'abonner vraiment à la chaîne Abino Info 16. Vous s'abonner beaucoup, beaucoup na makamu ya malamu, ba émission ya malamu, beaucoup ba nini zo le kana RDC, beaucoup ba makamu nini ozo ko le kana kati ya RDC. Bobo s'en pété, bo s'abonner. Voilà, chers amis, tout ça bon vraiment na Asbel bana ya bomboma. Asbel bana ya bomboma. Donc on découvre ensemble maintenant pourquoi Asbel bana ya bomboma. Bazo salanini, pe basala ranini. Voilà, je suis avec président ya Asbel bana ya bomboma. To solo na ye to solo la. Wa directement na Lukina remercier batunyo to o basala ranga bien babi Samuel et Grand Bokati na venu sur scène na pesimote. Voilà la bosanité salon Midjo Barbe. Salon Midjo Barbe na kati ya Manchester na pesimote babi batu nango batika ngate jamais na bosa na bino. Wana mukolo nango eza bongo Miguel Pedro Maboko Bank babi yende bank na maboko na ye. Sans oublier Brandon Cheke 10 na kati ya Manchester. Brandon Cheke 10 DJ Cherry babi yolo baki mais kokisat. Voilà, merci. Naza bongo na président ya Asbel bana ya bomboma. Je sais pas ce qui président vous a déjà prêt. Bonjour président. Bonjour. Boni. Malamo. Est-ce que le président Okoki peut expliquer et pas bazota labiso partout dans le monde pourquoi kaka bozui bopesa kombo ya Asbel labino Asbel bana ya bomboma to pesa yango notification ya bana bomboma parce que initiative bandaki na ba natif ya bomboma to sangana ki biso no sopoto créer Asbel donc peut-être dénommer nango bana bomboma bomboma ezani ezali avenue yo to telemi biso na bino to tala na bilili awa na komnya kasavobo na Asbel to ko découvrir nini na kati Asbel bana ya bomboma idée na bino eza nini ambition na bino ya ko sensibiliser ba jeunes ba maman ba papa ko bazana biso elongo na commune pona ko éradiquer ba phénomène banti-valais ba kuluna comme ba jeunes oyo ba opportunité te ko tanga ko pesa bango misala ya ba différentes branches ya oyo Asbel ezo ko collaborer na certaines branches ya société na biso. Lelo tomoni Asbel ba démarche nyos ezo sala ba tourner nyos ezo sala c'est comme si ezana batu na sima na bino. Non, biso tozali na batu te ba simbi biso tozali apolitique tozo œuvrer biso moko ba membre ya Asbel bana bomboma na ba contribution na biso tozo salaka ya ngone tozo sa to sunga bandeko oyo bazana passe na ba hôpitaux oyo pesa ba formation na ba atelier na différentes branches. C'est la possibilité de soutenir na côté. Ok, c'est bon, mon réalisateur, Tonton Mwinga 16 mm, Babi Moukousé Atalo, homme sérieux. To qui na image au basalaki na hôpital moko na je sais pas ce qui peut être hôpital nini. La Rose na tourner au Sabadon. Ok, tout le monde on a nous ndenge ba pesi badon balobi na makasi na bango. Tout le monde après to kozonga na sima bango ba ko rendre dino o esengote ah yo kuno lobité eza esengote na pesi maloba na mama pasteur mbote ba mama na yambi so na kombo na Yesu ya ko sala ba mama ba pesi ba tuzi ba kaboni ba vina bango na batu moko ba yena mokili ya moto secrétaire ko ta bino ko eza mwana biso ba mama. Pourquoi si ma vie sont un peu comme un thème, les années, donc tout le monde est là pour tout ça, pour tout partager dans la vie de PCV, pour aller dans mon qui,
savon topesa osokolela ta bilamba mpo osokolela na nzambe akumbama le reste wana ekosala na nzambe ye moko Et bête na flash, sinon fini. Foot. Bukata msusu ekina ba mama bon bukata 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 buki sasuke point donc bisa na mama bon mais dans une des savons coquilles maman Ah ouais. Je fais rien. Non, comme non, maman baye kotala bino na clôture ya mois de la femme basepeli koya kotala bino po nzambe oyo ye asimbisi bango yango baye poko clôture sanza ya bamama elongo na bango oyo esengo te esengo mbote na biso na kombo na mama pasteur nasepeli lelo otango mama azobota azokabola vi na ye na ya mwana oyo aboti donc bamama baza important na mokili mpo biso mpe tozala boye tolekaka na nzala na bango donc tozopesa lisungi oyo tozopesa yango na nkombo na nzambe opeke mabe moko moyeleka likolo po bango mpe baye lobi baoremplace biso amen topesa mwa lisungi wa moke Que Dieu bénisse. Voilà, merci. Tout comme on a ndenge bo ko sala badon hôpital président Tiko Kosabiso. Kaka bino moko boye bolali bolamuki bosomba ba maputo tomoni wana ba savant ba biloko otomoni wana. Est-ce que ça la bato mote bo sabino coup de pouce bokende biso to za sima. Ndina lobaki na mbala ya liboso ke tozali apolitique toujours dépendre kaka na ba contribution ya ba membre ya Asbel ya ngona tozosala ba don wana na ba ndeko na biso o bazana ba problème bato bazaka na bambongo na bango bato balukaka basimba ba soutenir peuple congolais parce que ba idée a boye vraiment franchement et ça vraiment mingité bo soutenir bango wana ngana moni na leli pena pa ya bino honorable Bob Bolaboué na kati ya France honorable Tala Kotoyo Tala pena Kotoyo mais bolingo wana ezali même akoki ezozanga est-ce que ceux qui bosunga bango vraiment et ko sala bien pe bosunga non seulement bango bosunga peuple congolais mobimba po bango pe ba zosunga batu na ba propre effort na bango donc et ko sala malam président Lilobano okolobani na bat batata la biso Lobaro bezali ke bandeko yo bazali banda sur l'intérieur ya mboka na biso zali Asbel tozana besoin ya émancipation ya bato oyo asengeli ko adhérer na Asbel tozali déjà na besoin ya bato pona to sangani force moko to ba ko sunga bandeko na biso bazana pas problème qu'est-ce que soit ya différentes branches o bazali banda ya mboka
ba numéro contact ezali obengi assistance ezali tokozwa pour te ba kosunga bande comme souvent na katia to pesi numéro nanga ezali 089 15 61 474 na bandeli 089 15 61 474 c'est bo bengi nga bokozwanga jour et nuit. Merci. Bah dans la bino ils continuer toujours to moni bozaki na hôpital et ceux qui bongoté na moni boko tsu na vini moko awa kaka na Kasavubu na Bomboma. Na ebité bozoko takaka la ba vini ba hôpital bozolinga au juste bozolinga bo pesa message nini. Message net le bail ka ya kosunga bandeko bazana ba difficulté de tout na hôpital bazana ba garage atelier différents ateliers auto tchaka bandeko na so ya mibali ya basi ya ono so ya couture ya ba salon de coiffure ba formation ezali ba branche de collaborer à Asbel donc mutu non so aroya oza membre ya Asbel o asadéré o azana musalate aibi métier te tout naie selon volonté naie so kalinga sala coiffure to adresser pas so ko la formation so lingi mécanique tu pas to tindaye so lingi menuiserie ajustage ba tour mécanique tu pas to tindaye donc yango wana oyo biso Asbel to sala donc pour la clôture pour la lelo ya moi ya clôture ya moi de la femme ndeto to kanaki na bopito ko sunga bandeko na so ya basi o ba boti ba mama na so na bopito na moi mukido zalaki nango to ko tikela bango yango pe to zongi lisusu na veni na biso bengi Bomboma o ezali base to siège ya Asbel na biso to koleka na différentes parcelles ba mama o bazali ba natif ya Bomboma o bazali na mapangu to le remettre bango quelques pièces à bilamba na moi savon on a faire ça la clôture il y a mois de la femme les 31 au Lelo. Merci cher ami tout ça vraiment na Asbel bana ya Bomboma balobi ba kotina Bomboma bazo pesa lopango moko bazo pesa o ba cadeau o ba bongusela ki ba maman pour tout ça vraiment tozo soki ça moins de la femme présent na moni morote na moni vraiment équipe na moni vraiment pena simano bana ya basi ba maman pour ça pena moi ya ba maman na moni bango na habité ba maman ba kokota to sur la moi muke pour que to kene na ba cadeau o bozo proposer biso. Bonjour maman. Bonjour. Boni. Bien Angola Nzambi. Okoki kokolo bana bat bata la biso ozana na Asbel bana ya Bomboma fonctionne zani. Naza vice-présidente na katia Asbel bana Bomboma. Maman to uti komona excuse to uti komona ba don bo sali na sona président to comprend que non boza vraiment na soutien te boza on a propre effort na bino. Okoki ko lancer message ni na bat bata la biso. Message nange zali bon kosenga pa ya bato bazali banda c'est vrai kosunga nga na lobaka ezaka te poza yango ebele to sungi te po toza yango ebele mais to sungi po toza na bolingo wana ya kosunga ili kolakisa ke mkoto toza nango ya mingi to kosunga lisusu mingi message ezaka bandeko na biso bazali banda Asbel bana Bomboma yango nga azobeta sete na plus na bana Bomboma bazali banda lelo bato babimaka na baveni babongisa baveni na bango toyo kaka to monaka mais na mona lokola Bomboma ezaka mpe abandonné pa ya bato bazali banda ba onyoso ba otala biso intila otanga ba kombo ba bayebi onyoso le kana Bomboma bo soutenir pe Bomboma bombezanga biloko ebele mais bino bozali banda lelo toyo ka pe ba kombo na bino mais tozo mona loko te esika obino bo bimeli nzonga nde succès ya mutu esika mutu awuti nde esaka force ya mutu osenga so botala Asbel bana Bomboma yango oyo waza poso kota kande président Lubaki de près ou de loin tous apeka na besoin bato basa adorer na kati ya Asbel pour na évolution ya baba na biso yango na kala encore. Merci cher ami na linga baxelo moko babi Asbel bana ya Bomboma ezaka ka te pona bana ya Bomboma donc eza pona tout le monde bakoki koya basa adorer na kati ya Asbel bana ya Bomboma ozanga musala ba relaxer musala moko ne posa lobi mécanique couture tout ça ba relaxer donc vraiment boya na batu basunga batu bosunga Asbel président na habité to marché to bandela wa pipo to mona ba maputa ba nini o bande ko ba pesa toyeli yo awa biso bana na yo ya Bomboma tokomi koya kotala yo mama na biso toyebi ke mama na biso azalaka awa na 13 yango na toye tomemeli yo mwa eloko moko boye po ozali mama oyo boti biso na Bomboma.
Bobi Misa. Comment tu s'appelles qui tu peux soliputa. Juste ali puto elingo lakisa biso to baby say biloko na yo. To maputa na yo mingi. Lelo yango pe to kanisa ki to pesa yo liputa oyo. Der na yo. To pesa. Bana nanga. Nzambe apambola bino. Bokende liboso oboko sege nzambe yemoko akokisela bino. Nazane eloko mso koloba te, nazane esengo makasi. Nzambe loba ezaki pe na compte ya mois de la femme. Lokwa to komena suka to clôturer mwango et on to kanisa ki bino ba mama na biso ya baba to bande ko tungisa bino mingi. Ezate po tozana ngwe belé meza po tozana bolingo wana. Ya koloba keso nzamba pesi biso lisusu to sala su ya mingi koleka. Nzamba pambola yo mama. Apesa bino belé. Mama ngombote naye. Toye kotala yo. Ndeko na biso na kati ya Asbel. Mwasi na biso na kati ya Asbel. Yango wana toye kotala ye. Mama, eza mois de la femme. Toye kotala yo pona kopesa au moins eloko moko boye. Tuanda obebisa bilamba na bino, osubela bino na bilamba. Yango leo to sepelaki, tu vas kopesa pesa liputa oyo. Tant que maman na biso to pesa yo eza cadeau to sangisa ki on a moi oya ba mama koloba lokwa to so clôturer moi oya ba mama to so pe to sepesa ba mama na biso to bande ko to pesa bango ko bebisa bilamba na bino yango to sepela to pesa o liputa oyo. Mama moi liloba Nico merci mingi nazomona kutu maloba koloba te. Merci mingi. Nzamba pambola bino. Amen. Nzamba mona bino. Amen. Makambo nyonso to bozana ngo posa po bosala na Asbel. Vraiment beaucoup qui sert. Amen. Esuka kaka epai na ngate. Ba mama ya bomboma nyonso pe ya mokili mobimba balata basepela ndenge nga na sepeli lelo. En tout cas merci. Na yambili pambolia na nde mama lobike ba mama ya monde entier balata ngana yambi on po eloko so uti pa mama e utana motema po bino bato bobota biso donc ndenge opesi biso bénédiction na to yambi on pe na bike na sima mikolo. Amen. Okay. Pesa kitenge mbote. Yebse to kanela ye. Bonjour. Toyota kwa nini wezaki mwana bino ba mama mwana biso ba mama to beto clôturer ngo bongo te photo ya otala ba mama na biso ya bomboma geste auto sala ezate po tozala ngo ebele mais za pona amour na biso auto zala ngo vers bino yo botaki biso bokolisi biso to sala lelo Asbel bana bomboma yango to sepela ki lelo to ya kopesa yo eloko moko ya mokie eza ngo mokie mais na yebike eza geste moko ya makasi kwa ni to pesa ngo eloko ngo biso to bebisa ki pe bino na bino to subela bilamba na yo to bebisa bilamba na bino yango leo to kanisaki to pesa yo pièce oyo elamba oyo amen on a merci apamboli allo na pamboli SB bikoke na SB fungwama musale ke liboso mokili mobimba e babino pe mona bino pa na lokumu na nzambe amen amen dangala profiter na loba mama président na biso mama président na biso junior président na biso Asbel amen donc muto abotel biso muto amayele wana c'est mec qui n'a pas yeyo amen to pesa eba moi ça ya na mabanja to nore to biseke abotela biso muto azo sangisa biso na nzela na yende to moni président junior yango le to nore mama en tout cas nyonso le bit na yebike na yambi yango pe ko samara amen oli pamboli ya mama ezaka lipamboli utaka penza na motema mama so alobi likambo ezaka solo po bino batipesa biso vie mama to amen merci on peut beaucoup na amen allez que toi mon amen yango kotala te ko tikela yo moi eloko moko boye oye ko sunga yo osukola nzoto osukola pe elamba
Maman n'a dit que geste en raison de mais pas en zambie n'a dit que nzamba sunga pambola to saliango avec amour pour na oloba so nzamba sungi biso lisusu to koba na osala makamalamu pour na venir na biso bomboma nzamba pambola merci mama moi liloba pa bana na yo na gesto basali po na yo okoloba nini ah ba na pesi a merci merci na pesi basali malamu bakansinga. Merci beaucoup. Biso bana na ona bomboma toye kotala yo pour clôturer mois de la femme na biso pour zali maman yango to posa ndi boso na yo pour na kotikela yo eloko ko sokola bilamba na pati Merci. Maloba ngeza kuye. Afa Yesu abima abongisaki na Yerusalem. Le bongo ndenge moko pena bino nzambe lokola apesaki bino makanisi ya kotala biso na kati ya Yerusalem. Napesi merci bosalaka bongo bosalango kaka mpona biso te bosalango mpe mpona bato mosusu asukuru. Maman bana ya bomboma maman nyesa yebi asibeli bana bomboma banda alibi masolo yango atala ba cotisation na yepe akotaka yango tobaki lokola ezali mois de la femme toya kotala maman Agnès yango na lelo toye kotala maman Agnès mapati. Bonjour maman. Tobongisaki elo moya moke ezaka geste moya moke mais tosala ngo po nini toande kobebisa pe bilo na bino eputa no na ozwa na osudela ngo na ozwa na okesakanela ngo yango leo tosepelaki topesa yo liputa geste wana tosala ngo po nini loko ezaki moya ba mama tosepelaki tosepelisa pe yo tosepelisa mama na biso po avant kobanda makambo libanda esengaka kobanda na kati po bino nde boyebi biso bien bénédiction na yo ekosalaki biso tokee liboso maloba yo oloba esalaki asbel oyo eyebana mpe na mokili mobimba yango leo tosepelaki to ya kopesa o liputa oyo lata. Merci. Merci beaucoup. Nasepeli mpe nayoki so mawa me kamute nzambe abakisela bino oyo esangi na kati na bino lingopa na bino ekenda liboso bobanga eloko moko te bozala kaka na boyambi bolende na kati ya lingopa na biso. Bénédiction wana loko uti pa mama na yebi ke ezalaka bongo po mama mutabotaki biso yo yebi biso bien yo mukola lelo toza béni kozwa bénédiction na maboko na yo esengo na biso ezalaki obimisa maloba po biso to profiter na maloba na tokeli biso na pamboli nzambe na kasi. Toleki. Merci. Toyaki na occasion ya moi ba mama on a clôturé moi ba mama to ba lelo eleka te po tosala moi geste moi ya moke pa ba mama na biso mais avant osala geste libanda ebongami kosala na kati esko ba yebi biso bien esko to koleli donc awa tozana bomboma place asbel eza a tozana numéro 8 tu akotala moko ya ba mama na biso moko ya mama pe ya moko na biso tozaka na ye na kati ya asbel tu akotala mama na biso pour remettre ye moi biloko oya moke et servir ye pour na ndako pa wili. Bonjour. Bonjour. Bonjour maman. Tu as que tu as la maman pour nous clôturer moi ba maman to lobaki tout mon maman pour nous pesa et moi
eloko ya moke lokola mama abimi naza éprouvé na minute on appelle abimi mama pour clôturer journée de la femme mois de la femme na sepeli mingi surtout que ça une surprise et ça linga est belé à bien mais na profiter de l'occasion parce que botandinga micro pour dire merci d'abord na président pe bandeko nyonso pour la surprise pe toko baboye potina asbel yango na simi na maboko na banzi après ceci baction mususu ebele ozala to bando sala pona ko réunir image ya asbel na biso po eza moko ya ba raison oyo to tombola asbel et bana pesa la musala na kati ya bombo. En tout cas merci mingi kana sepeli Pauli aza moko na biso na kati ya asbel lelo alobi lokwa mupayeme na sima ba makambo so bomona yende kutaloba mingi koleka biso et puis aloba malamu so alobi makambo ebonga kapenza peza kana nzela do sima mikoto omona e Pauli to sepeli ndengo yambi ba cadeau opoza ki surprise eza ngo mukeme to ebike na sima mikolo so nzamba sungi o to zo so ebele to zanga te ko kabola ngona bandeko na mutu nyonso a contribuer bisika nyonso 100 francs ebimi loboko nzambe mimonisa na misala mimbongo pe nyonso nae na kombo na Yesu na yambi yango na kombo na Yesu. Franchement nga na sepeli na ndenge botamboli bongo bosungi na bato bazangaki pe lipamboli o bozwi surtout epa ya ba mama mikolo bozwana pour bo clôturer mois de la femme na bino okolo banini pe esengo nini oyo ezuyo pona lipamboli ba mama ba pesi bino sengo na biso ya monene ezali ya ko sunga ozali primordial ya priorité pour na aspect na biso ya kosunga ba oyo bazana ba difficulté et en même temps c'est peu de ça qui na moki to kaboli pe ezali ya sukate to continuer ko sala ba œuvre wana tant que tuzo kamba asbelo bana bomboma ozaki na ko loba yango wana. Merci to komi bina biso vraiment na suka to zwa moi maloba ya ba mama na biso na moi na gauche nanga nazana mama nanga mpanzawa apesa kombo na ye mama pesi kombo opesi na fonction na yo na kati ya asbel. Merci beaucoup. Nga kombo nanga Yasmine Sakou, la patronat pour les intimes. Naza chargé à relations publiques na Asbel bana bomboma. Mingi na lobaka na osenga soutien na bande comme so bazam na mboka libanda. Biso awa tozo bunda na muke na biso pona kosunga ba bazangi mais implice na bino pe et ça biso bien. Na on s'appelle na Miguel Pedro na kati ya Magester, na Salome Jobar na kati ya Magester, na mona DJ Thierry na kati ya Magester, na zo mona Clément Chorab na betela déjà histoire ya Asbel oyo Clément Chorab na kati na Canada, Papa Levin Kaloubi na France, Bobinze, Antoninze na kati ya France, na Loris Ngo Yakpida na France na Paris, na Samuel Pedro na kati ya France. D'abord sunga biso histoire on a beta ngo trop na banga nyonso na efsa bango tozana Asbel moko ya bana bomba to sunga naka bana bomba mezaki ezaka juste place e bandela biso ba otolo ba boito koma limité mais to sangana kana biso na ba réunion na biso to tira ba contribution na biso eliko bates oza libando za mona commune mususu osunga Asbel ote donc ba soutien na bino vraiment et ça la biso bien makasi na bandeli sisu Miguel Pedro Asbel yango yo moi coup de pouce no ça la bien to sunga bandeko o bazangi. Merci Toyoki ndenge bandeko basengi vraiment aide bato malamu nyonso boza libanda ya mboka bosunga Asbel bana ya bomboma bomoni ba action basali on a ba propre effort na bango ba bisi ba mbongo na bango oh il fallait bana na bango bandeko la bango balia mais ba bimisi basungi bato na hôpital basungi ba maman lokola ba loba que ça clôture ya mois de la femme yango ba sali ba dona et pas ya ba maman to comme na biso vraiment na suka maman Patricia na yebte soki loba ya suka koki kozala et kozanga te so loba soki zangi ça bien te po ba moni nde to bandaki naza ko se présenter Patricia Makelele la servante de Dieu wazo sela nzambe azape moko na kati Asbel lobeza kaka ba onyo so ba otala nde na loba ekanga na zo lancer ka appel pa bana bomboma bambo mo ba otala biso ba omona déjà aba bike to na kati ya bomboma batala bomboma ba balola misu na bango na bomboma pona loba taboza libanda mais to bosa na source te na sepeli na action auto na eloko auto sali mukona lelo na lina lobaka epesami na mutu nyonso te akendo pesa o yaza nango donc niko lakisa ke tozana amour ya koloba leo so tozu ebele bato ebele pe ba osepela to ba kozwana sima na biso et puis na sepeli so na lipamboli ba mama ya biso ba pesi biso
nayebi ke maloba bango ba lobby to lobby kuna to mona ngo pe la tanzoto ngala zo lancer appel pa ya batu nyonso baza mokili mobimba batala biso waza lisungi azanga te ko sunga biso po biso pe tozo sunga ba itozana bango sur place katnisika o moi liloba nanga ezaki yango wana. Merci pour na maman soki baloki ba benga bino ba kosa bino ndenge nini na numéro de téléphone. Oui, président de APC numéro na ba numéro ya chargé à relations publiques eza plus 243 89 910 44 53 plus 243 89 910 44 53 waso ba bengi biso ba zo ba coordonner nyonso ndenge to orienter ba ndeni ba aide na bango et ko ya na kata Asbel. Merci to comme la biso vraiment na suka to tamboli na Asbel bana ya bomboma bomoni ba action basali ngana pesi mbala moko merci na équipe technique tanga mobimba là je vois Diego Mungwengu faut face autrement dit 1000 couleurs la pesi bambo théâtre sans oublier ingénieur 16 mm ingénieur 16 mm homme sérieux mon cordo babi yo mikoto bengo les maestros donc maestro yo nous coacher aux laxa donc merci à tout le monde merci na bot balinga ka kuchi sinda boko mela biso bo s'abonner massivement na chaîne Abiso Info 16 bo za la décider pour ngana le bino dans le but to kutani na numéro msusu merci.